démocratie. Les lots sont comme on dit sur le télémi et ça dit qu'on a pour revendiquer Batouana. Donc on a hier cette vie comme avait, ils ont fait ma collaborateur à hier cette dans télémi. On dirait passer Mukuna, IDPS Mutezo Tindai. Alobi, donc, oh yakomeka, kozongela, oh makambu yakala, yebi makambu yakala, détournement, yebi tuerie, toko kangae. Alobi, niamo eliaka lisango, ezalaka na katia lisango. Soko la ni muta okonzo yoka na mutune ata leki na nini, oh to Félix a un état de droit, to comme un état de droit. Bon, kala mingite, ceux qui ba meki ba buzobo, to dissoudre le parlement. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me bandi, on détourne bandi bako. Le toi tu vois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a vu bon les amako point au salaire au yo, aux amons à maïnanga c'est vrai, au tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. À partir il y a mois de juin, donc Torobanda va direct. Donc au côté na masolo il y a direct parce que masolo mususu ce que biso to beti les mususu et zalaki makambo c'est les kaki mais boye ba que 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zara libanda mais oyo to côté na direct to zana kati ya plateau donc à partir il y a mercredi 3 juin to zana rendez-vous à direct donc 5 minutes téléphone ouvert et Robanda mercredi 3 juin, après vendredi 5 juin, donc toujours 5 minutes avec ces angadi téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc la émission Oeboyebi, on a ça na radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na Rosala na invité. Invité Siko na émission Wana Izozala. Donc, Nazo Mbappé, Batu, il y a Bakam Moussous, pour Bisso Toza, Bakolabo, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais Tisuko, Bisso, tu comprends, Nakate, Ndenge Nini, Batu Moussous, bon, Tolobi critique, ça bien. Critique, critiquer, présent, surtout, critique constructive. Mais, oh, Batu Moussous, comment Namasolo, ce qui n'est nini, donc il faut, les 5 minutes avec César Ngadité, même, na rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binope et vous avez le téléphone ouvert hein, et vous avez l'émission téléphone ouvert bah émission à Siko tout ça les avez téléphone ouvert binope vous poser ma question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné netu bisoté donc toroyamba bato bazana sima Katumbi toroyamba bato bazali na sima ya Fayulu toroyamba mebo bo sanate ke na 4 émissions ana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, tu la bango bilobela mais photo comprendre bango. Ma kamoni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et kozala polele. Donc, nouvelle amalamu, ya ngona to pesibino. Donc, bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin, bah direct et bandi, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, tu as un rendez-vous mercredi 3 juin. Vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé à 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand ndenge ozala. Donc il y a samedi ndenge boyebi to bombi kaka, ba horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct. Donc beau s'abonner déjà et vous avez na Facebook, beau s'abonner na compte na biso ya YouTube. Cléboa original
César Ngadi, vous s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais vous s'abonnez les sous parce que ils ont le candidat, donc ma solo penza oyo, vous sepela kinango donc vous avez frango live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi vous avez déjà recepé là, vous avez une bande annonce, vous préparez déjà et vous avez 2 semaines prochaines, donc vous avez déjà coaché la bino pour vous avez déjà na Katia Ben. Le peuple d'abord, c'est votre émission au Boulingaka Mingi, partout dans le monde. C'est bien moi, votre humble serviteur Gradi Mouya, le fils de la promesse, c'est toujours là. La carte c'est Nabino Cléboa-original.com avec les grands prêtres et César Ngadi, Cléboa toujours Kangabango. Alors l'actualité nous oblige, toujours Luka, toujours Kota pour nous informer Bino partout dans le monde. Tout ça, bon, la ville-province, il y a Kinshasa, na Lemba, Touye, Luka. Combattant moko à salipemo masolo et belé. Alors nous allons découvrir ngana ensemble avant déjà na kota na émission ngana zo sabino déjà za combattant abundi mingi na kati ya IDPS et ba yebi na kati émission pe bato belé ba comprendre que aza vraiment muta masolo. Alors le grand prêtre César Ngadi ka ndenge to kumbela ka masolo keli la zola derrière la caméra. Merci à toi pour notre service aujourd'hui ça là vraiment mokili besoin dima honorable Léonard Kachama, tous on a Katanda Kunayo parce que yo toujours sur na Katanda Kunayo, il faut mo dépasser Zalaka. Donc honorable Léonard Kachama, Lubumbashi Tokangi, Katanga Tokangi partout dans le monde. Alors sans plus tarder, un jour Kelly fongole la caméra to betamo lisolo na mboka mbote. Ouais, mbote. Nalingo s'est présenté na caméra na bisu ya Cléboa original, to ya wana lemba to ko lukayo parce que masolo ezani mpanzi na yo, bat nyonso bazolanda ba basuko zanani. Ouais, ngana za coordonnateur ya Baji Chimini IDPS. Ouais, na Bundi na IDPS. Bon, na minute oyo toza na kati ya Ligue des Jeunes, toza na chargé ya implantation, na ya recrutement na kati ya IDPS. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment na kati ya IDPS. To beta masolo. Keliki la zola. Zala près parce que tu as décollé. IDPS, aujourd'hui, IDPS parti à pouvoir. Aujourd'hui, IDPS, Makambo Ebele, Pezo Bima derrière ça. Tout on a dossier à Kabound. Batunsu Swazolo ba Kabound a commis un peu arrogant. Kabound a commis qu'on s'est comparé na chef de l'État. Vraiment, Batubele baza ko appuyer que Kabound faut lâcher. Mais yo zamo ko IDPS mais kako expliquer biso non parce que déjà bobande ba marche Makambo belé tout quand on a dossier à Kabound. A quoi ya to contenant sur eux. Bon, normalement Kabound a un défaut. Pour tous les presque leaders mingi ya ba combattants au babundi ba se retrouver té ba na ba défaut belé au combattant azolinga eli soute mais au tozo défendre eza patrie pesa parti pour bisoto a IDPS Kabundi azondire a i présent intérim ya IDPS donc yem to représenter nani Tshisekedi na minicho so que lobi na minicho ba longola Kabundi au monité on est à fragiliser parti même les pères il faut défendre les beaux parti non mais en dehors il y a Kabound c'est dans un bateau va quoi assumer tam sous responsabilité plus que au Kabound dans ça là vrai ou faux normalement pour poste on est à IDPS mais la poste on a IDPS t'as la siko de pouvoir que balongo la président à IDPS ou azo diriger IDPS bazo sous un cadre na kati IDPS ba remplacer au même valeur politique et exalté même poids politique par IDPS mais tam sous poste on attendait sali qui Kabunda comme arrogant Kabunda comme on se comparer tam sous na président de la République parce que bino moko ba combattant ils a ba propos na bino bozolo ba kino Kabunda comme mona net IDPS ça y entre temps comme déjà ko bima na idéologie ya papa Etienne o abande tam sous ko kumbela IDPS mais bino bimi na kati idéologie wana na ndenge Kabunda zo memela masolo IDPS c'est un parti démocratique. Makambo tout ezo bunda awa, eza makambo ezo leka na kati ya démocratie. Po batu baleli ke non tozo kende boye pambate, futo leka na congrès. Na parti ya congrès nde ba opona président, mais toko chasser brutalement boyete. Po eza makambo famille. Toko longole na congrès. Ah batu nyoso ba ocha candidature, oya ozwa que le maire gagne. Tu as makambu te que tu longola ou bien tu défendre Kabound. Kabound ala makambu na. Dans même na ba minute ba combattant mingi ba ole ba.
même il est au Kenda na kati palais. Yo posa la carte entre autres, yo posa la carte. Mais moi je suis combattant. Tant on a zolo basé na olobela ba combattant. Nga nazo faire face na bango fara po bango mamsu bazwa kata ya olobela bango te. Yango nga na epsaka bango en face. Mais réaction à président Zarani ni tango bino ba combattant botel maka bozo déclarer ndenge kabunda zo kumbe la partie boza d'accord nango te réaction à président pourquoi silence wana te eza deux choses omoni nzambe lera bando ko utiliser mokili abazali na colère ya oboma mbala moko mais là Jésus a sur le pardon eza ndenge moko ndenge IDPS ya tu sais que c'est très brutal. Quand on est en Rwanda, salabo. Ezaki mabeto zaki bien. Non, il y a un qui a expliqué. Si on Félix Tshisekedi sur le pardon. Si on yebisanga, si on nanya. Mais on a été sur le pardon et comme ça on va te belé teti parce que le lo masumu, tu as commencé à masumu parce que biki a ozonga osenga bolimbi nzamba olimbi ça pour Jésus Christ azara non sengi le pardon. C'est pour cela moni balobi nzamba za là en colère et riche en bonté, mais ba caméra va se retrouver na katia makala pona ba se trompara na Rolanda pardon. Donc en quelque sorte to fungulara dossier ngo ya caméra mbala moko en quelque sorte caméra a livré par Félix Tshisekedi. Tu es d'accord avec nous? Non, caméra a livré te. Caméra mutafundi eza président directeur ara au banque na mboka efundi pona makamba 100 jours. Caméra eza makamba Félix. Est-ce qu'il y a un programme na Félix? Caméra c'est justifié que mbongo wana na zwa ki na pesa kibo na pesa kibo et salem c'est fini. Est-ce que directeur ya cabinet pena et puis partenaire parce que alobagaza partenaire ya président de la République parce que bango mibale bazalaka na présidence non postulaka na présidence et il accompagné ndeko na po akoma na place wana na nyonso caméra sali rôle nyonso a joué pour Lelo Félix Antoine a comme président de la République. Est-ce que ça a une gratitude? Bon, nazo so mingi na Bible pour ba esprit comme moulay mingi. Yango comme tito comme ba niveau wana. Je nzambe azalaki na diable. Axe brillant ye mutabanda ekongenga ye mutabanda ofando cha lokumu metanga bebisa nzamba bengise abengana gese nzamba zafo. Ndenge mo na kamera. Yezu abengani eza makambo nini te nzambe nda bengani na mabena eza teke Félix a okanisaka kamera par rapport à quoi. Et puis avant même azwa pouvoir tolanda na ba vidéo biso moto ya ba interview alobi donc oyo akomeka kozongela o makambo ya kala yebi makambo kala détournement ye tuerie tokokanga état de droit faut kota na mboka mwana mboka Bob état de droit il faut kota na mboka na ngato beta bina masolo na ba combattant boye état de droit to fungola na dossier ya pasteur Mukuna. Est-ce que IDPS pourquoi bozo bois qui sa combat ya pasteur Mukuna bomoni combat ngo ko aboutir te to ndenge ni bien azana ba ligne ya malamu te yango wana bo pese mukongo ba msusu ba mona on dirait pasteur Mukuna IDPS mutezo tinda ete pasteur Mukuna azalai na kati na bango na FCC balobi niamo eliaka lisango ezalaka na kati ya lisango. OK. Et il fallait que passer Mukuna lia bango c'est normal. Alia bango mais balié payé. Balié te. Wana mascarade. N'est pas caméra, la caméra peut la biso bina. Mascarade. Non, balié te. Wana mascarade. Ozo kate o senga pardon to bim pardon par rapport à quoi. Ba comprendre que Mukuna oloba eza réalité. Mukuna fa na bango. Siko pasteur Mukuna lelo a se retrouvé na prison. Eza dossier Nines, eza vraiment dossier à viol to elo mo bomba mination na selon bino base. Omoni siko dossier mususu ezalaka vrai par rapport ya moment na circonstance. So to yeko tale la moment oyo bango ba yo bimisa dossier o. Omoni ke za fort. Attaque tu ezala yé. Mais quand même à violer qui viol a mérité à l'arrêter et puis à subir conséquences et à viol. Et bisinga qui a violé qui. Wana siko na roloba mutu na biso o nani shebe. Ena o nani ya biso o bagendo tika ba kapoti na kati ya mutu kanaye. Fang nani o nani Diomi Ndonga. Diomi OK. Bon siko to roloba ni. Yé pas violé. Toba kutino yepe bat ya zaini côté kaminduki siko zilano to kine malem parce que ngala lingi bat bolanda biso ba comprendre vraiment dossier ya pasteur Mukuna parce que déjà lobby ba lecte salamaki azana insécurité alors so ezaki dossier ya viol nde kotisi kuna comment commission ba menace ba ko menacer tina kati kuna est-ce que ça ne loko moko te bomba mpo pasteur Mukuna se retrouver lelo na kati ya prison
baje na bango yango moni ba baja banani ya FCC donc to sala omoni biso na FCC to sala ndeni makakwa mukolo bango ba bulo ndire bango ba olekela biso nzoka biso to olekela ba po biso to ume no position to ebi maele na bango to vivre na bango mais bango ba olekela bino parce que on diga ba okonza bango te ba okonza ona za obomba te bazo konza te bazo konza te bazo kosa bazo konza te soko la ni muta okonza oyokala mutune ata leki na nini o to Félix a un état de droit to comme un état de droit ba konza te lelo bango nyoso bazo se retrouver yebisanga balobi biso to betela bango pic méchant bango ba comprendre te pic méchant okanza te ke carte eza likolo ba ko lia CT nde balobi o tozongela makamba kala te mais so bino bo sepela na combat ya pasteur mukuna pourquoi bo che maboko te parce que ceux qui bo sepela on sait que combat ngo eza bien eza na nzela mais pourquoi bo che maboko te botiki eti à se retrouver na prison lelo tozo sepela na parce que na kati yo mukie tomoni ndeko Ibrahim tang bakanga kiye ndeko Ibrahim tang abimi a féliciter président de la République donc cela veut dire que le président de la République a kotaki makamna ye a libéré ye mais siko pourquoi mukuna ba céder batiki ye na lingi na expliquer soit disant muta sambisa mukuna aza excusez aza avocat ou asambisa kutino donc ba jeune bango c'est pour cela tozoloba kala mingi te ceux qui ba meki ba buzobo to dissoudre le parlement vous assure mais on est bébé on est âgé muke ba dossier ba livre tout facha rango belé. Il y a au-dessus du Parlement, il y a démocratie, il y a état de droit. Ils ont un livre tout péré. Au moment où volant mutumsu sa simbi yango ba frein peu mutumsu sa ne ba tikeli yoka levier mais ba keso ki aniati embrayage te mo chape vitesse ezalate. Te Fati mutaro simbele volant pas diriger azate. C'est pour cela au moins ba comprendre te politique to okenda ngo ba comprendre te to komi wapi to okende wapi. Po bazo comprendre te to betela bango haute politique. Donc ba mona te Fati bête. Oh. Baso mona te tout ni même to FCC politique ekende on na minute on va comprendre te politique mais oye bande nini yaso la kana mpere aso ana Poutine Keli kala on comprend ma solo yo oye bande ni yo oye bande ni yaso ana Poutine aso ana mpere aso ana Macron yo siko yo kama kama ondenge ni on konta ndenge nini aso ana roi belge ça passe ndeko Bob tout ça un dossier il y a pasteur Mukuna. Ouais. Pourquoi boza derrière combat na été c'est que bomoni combat na eza mabe te biso soki nde batu bazo kanisa ke IDPS mutazo puyer passer Mukuna te passer Mukuna IDPS mutazo mais pourquoi bozo puyer te bozo appuyer te siko soki to appuyer tellement toza na coalition na bango omoni ke coalition ekangi bino e chebino mutambu klebo coalition na bango par rapport à quoi tant habito na coalition na bango Mukuna en tant que peuple congolais ayeko funda Kabila na makambo Kabila sala siko biso so to appuyer ba monani ke biso mto otinde nzo Kabila za bébé biso mo to obete dada Mukuna ko tute muto ko funde te bébé mto sakana bino bongo bébé Kabila katana déjà mais biki azo gagner ka confiance à peuple congolais biso mo Kabila voyager banda mboko yeba yoko Kabila voyager OK mboka ni c'est quoi voyager te pour ya zone dire so sala ila kamaki fachi mundabu soto bengani esili film esili ake bye bye liki bo bengani pa ki bon siko ya osala nini yebisanga ya sa longwa fachi mutakoma président de la République soki lelo to lobi ke to landa makambu o Kabila sala mais to kangi et mais nini ezozanga pona Holanda makambo ngo nini ezozanga président de la République alobaki to Mukuna déjà afungoli nzela donc bokape ko apuyeka na nzela wana avantage ya Mukuna yango kutu pona expliquer avant avantage Mukuna fungoli ko apesi nde avantage na lamuka obi projet la muka bakanga Kabila kasi ana États-Unis misuba na France Hollande ezaka pemeni wana te bakofunda Kabila na moment o Mukuna pe bango poa bafunda te Mukuna avait appelé Mukuna lobby azo travailler na idéologie ya Fachi Beton ya na idéologie la muka te bakanga Kabila Fachi Beton plus moi lobete bakanga Kabila muta lobé bakanga Kabila zainde la muka le alobi ke ngaso lelo na pouvoir Kabila na prison c'est ça bango tu basangali babino Fachi faut livrer Kabila bani Fachi a livré Kabila par rapport bango nde ba libre na minute ko tu dossier commis déjà na bureau à magistrat ba prier yango omoni ba fandi calme mais problème pe ezali ndeko Bob problème ezali on a auto yamba politicien moko asiki singa lobi ba soda ba koti retraite bazo prier
Nzamba a révélé bango nani okende kotika mandat wana na Kingakati. Et comme un problème sérieux. Mandat d'arrêt. Ya Kabila. Oh pasteur Mukuna tikaki. Problème est comme sérieux. Nani okiotika na Kingakati. Na Kingakati kuneza ferme. Baboko la banyama baboko. Mais sénateur à vie afin d'arakuna. Ce mona na mukilio sénateur à vie. Kabila. Ba titre honorifique sénateur à vie Kabila. Ba parola ge mafuta po babwaka e. Ba FCC nde bazana muta ola. Loi mobimbezo protéger yo zolo babwaka e. On a que loi mutezo protéger. Pour na minute on a ebisa. Lobby ou bien avant-hier cour constitutionnel et kotaki bazali sous na tenter ya reconnaître FCC comme plateforme comme parti politique comme plateforme électorale. Donc ma communion ceci là. Bon zélo mon majorité. Au moins ndeto sa majorité pour mon ah wana bino bo beta po benda ba parti mususu ba ya pa na bino po comme majorité la carte yango batanga ko bo beti carte ni no muta uti zamba voilà Jonker bombe Jonker mais nazo yebisa o muta uti zamba ebi politique ite ya yo na uti zamba bo Kabila uta oh bo facha uta makamusutolo bo facha uta limited atanga la tenue de la Gombe moi classe na bango nani ah ba classe bango ba Macron oui ndeko ba pusana na boye o kole keli zola mingi bana classe na bango ba Macron banani susu bon nasi omoni le razui awa comme président de la République ba masani ba uti mikili ba yeye ba bima ba masani ba fana na bango na bango pa mama na bango afana ya limité papa na bango pa ndo fana ya limité toyebi chez bango toyebi ba grand nae ah yo bani makambo to ebi chez bango wana etinda biso to fungola sous sujet mususu wa toza na dossier Aden yango wana makambo to sala Aden oyo Ibrahim a sauvé bango a sauvé banani na lingi fungolela a sauvé la mukati pour la muka na bulba mais yo ta problème na la muka on dirait hein oui nga za problème na la muka ko bosa la te ba trahira Fati ko bosa la te la muka ba salipe mingi pembe na papa hein on a bazaki bana papa Etienne Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi non papa Etienne Tshisekedi papa Kabila basungi na combat zaidi ngoma mbemba nanani mais obi batamoko papa ndoko kasuko bimate na ba marche banine tout ça mais bango bazalaki wana pona mais ma toujours idéologie Etienne Tshisekedi bon na bisoli solo obi jou babetaka Martin Fayulu gaz o to simba na avimba na est-ce que ba visa ra était oh est-ce que na Martin Fayulu Martin Fayulu ba ebie comme chef d'hôtel. Non mais koloba bongo te Martin Fayulu quand même ayebani. Hôtel ine na face ya nini? Ya Inter. Fadenous. Ouais. Hôtel ne yangwana. Mais à part makambo hôtel na politique Martin Fayulu aza na parti ya munene side. Parti nini? Yoso ka combattre side. Yoso ka réunir side sans mawai. Azana batune ba prince Epenge bazaze bebele Epenge o nazomona a salisi parti politique ne prince Epenge maître azape maître avocat na maramba prince nazo Epenge o a salisi parti politique non ye aza maître avocat bango nde bazo appuyer la muka baza maître avocat la muka appuyer la muka par rapport à parole pe la muka par rapport à visioni par rapport à vision que mon mboka Martin Fayulu a gagné qui élection il faut continuer na démarche na bango wana ya Martin Fayulu ba benga e na cour na nini na seni na cour constitutionnel pour ya opesa ba nini ba PV Martin Fayulu ya ba PV a Kofo Vadis ana ba PV ya Pendor pour que n'a pas basango ba ebisi o mais yo ba ndoko boya machine ozopesa caméra mu Congo kelike la sola au moins ndenge nini est-ce que to chiter to continuer. Ok, merci beaucoup. Cameraman, a passé 5 minutes. Tous on a le dossier Aden. Ibrahim, Kabila. Yo, mon endengeni. Ba face ou ana tala no ba face ou ana bien. Mo ma face on Ibrahim Kabila de Nati so rotalier. Au mon a mabo face à Mouze. Na tête na ligne mo ezala ki na tête. Mais yé pas kiminete. Aye. Quand on sali bien d'être en un moment corona. Donc pour pas salir c'est alors un problème. Bazo banga, bazo lenga. Bana place à okendete. À part qu'il n'a qu'à te place à obimeate. Yep ça va okendete. Soit bimia c'est la qui existe. Siko baba kiungo alobi eloko moko na ebite soko oza d'accord nangai baba kiungo alobi est-ce que si oyoka isika tant muza zala ki babenga ye papa mapasa ou bien chambui. Yo za mo mutakala makambo ya combat. Zama mutakala est-ce que oyoka mo ba ikoana te ke muzi bando benge chambui bando benge tata mapasa yango na biso wana ba montage
Mouza Botela m'a pas sa place nini yebisangaye. Bozok donc bana o Mouza Bota pana yoza. Mais notre sénateur, tu yebi bien notre sénateur Aza li passe na maman Jeannette. Bon zela kana sisa. Donc bana o Mouza Bota. Kaka Joseph Kabila, Zoé na Jeannette. Te ba onde ba bi bazemo wa courager pe na papa tout ça tout ça. Courager yebisangaye courager to boyde. Mais son ami na otangelo balega Félix na ba cousin na yedi susu. Na otangelo neti masana nga petit Chimulumba. OK. Cousin na ye. Moi la père akolo tune. Bon yebi wa cousin ya Oibité. Ndeke akoya parachute. Kelly Kelazola, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le peuple d'abord, c'est une émission d'actualité politique. C'est bien moi, votre humble serviteur Gradi Mouya, le fils de la promesse. Merci à toi, le grand prêtre César Ngadi. Maintenant aussi, ça n'a pas été na aussi, ça n'a Ndeko Bob. Ndeko Bob, tu comme une souka émission na biso, mais toi aussi, ça n'a point où il y a Harry Mangi. Les lots na prison. Est-ce que vous sepeli? T'es place on a vraiment la sepeli. Pourquoi vous sepeli? Est-ce que prison c'est si quoi sepeli c'est un katakata. Batu batambola na ba machette ndenga za na. Soki zalaki vraiment que tous ala un esprit ya père. Mais héros ba naja. L'esprit auto raisonnable ndenge biso ba combattant to souffrir na kata mboko. Mais ndeto mona bango boye mais héros dia ba kata eloko sala. Soki Harry Manja kotaki prison te ka place to ça les missions oyo. Harry Manja zoya boyo zo utabwe beaucoup te na nzela réaction na. Ye mo pa bi que Terminator aza kuna aussi ba beta e mas. Parce que na avenue ka ndeto za boye yo zoya ya zoya bomona ni nanya kokima. Omoni lemba o. Soko ki lembe kangami. Terminator ba ndoluka yo o ba publier na TV5 la patrie ou la mort ngai. OK. Siko tala ba songa na benga ba tshela nga ba jipa mura avenue tout ba jeune bakima aner na aner. Mais na yaka na tali mama na ngana zongi nzela na yaka ba ebite o Terminator ngana ozape na mwa blo na waluketu ba nini ezali te so na ozong so bible to ezaka loko ofini ko mystique nyonso euta pa nzambe mutu mo asala mystique ta pa nzambe kelike la zola mo ba dédicace na bat balandi biso so ko pesa mo merci ba mbote ka ndenge ezala ouais moi Sarah na ba mo ngai Cecilia L'Oréal Messi Adonai, bana na tous les gens qui sont na base chimini mobile. Il est fait. Combattant toujours même moral na président Félix. Na pesimbote tout, alemba mobile. O ba edingai, attaque combattant o abimba ko na mboka. Na pesimbote, na ba masala nga nyoso kokola na bango ko bolo ba masala nga kokola na bango ba. Damia yike en États-Unis d'Amérique. Junior Sambi chimini, oto bani masola chimini, yepana États-Unis d'Amérique. Papi Sambi à Londres. Après c'est la masse à la nyoso to sangana na bango. Ba Pindi, bagarre de corps président de la République. Ba Sankara, bagarre de corps président de la République. Moni que tu as tout. Merci beaucoup Ndeko Bob. Voilà, il était notre invité, un combattant dans le vrai sens du mot. Hein. Donc tout de suite au kiti au tambol parce que Azana histoire. Merci à toi, ingénieur Kelly Kelazola derrière la caméra. Merci à Grand Prêtre César Ngadi Kleboa pour continuer au Kangabango. Merci à Maman Emiline Zemaralan pour monter Matrice Pépélé à Mbetolo. Merci à Glody Koumakuma Senzambe à Norvège. Merci à Grace Nzouzi depuis Londres. Merci à l'honorable Kachama depuis Lubumbashi. Merci Léonard Kachama, vous êtes belé Bolandi Gradimouya, mon père spirituel, Jormé Kantamouteba, Dadi Eli Grace Mouchidi, Maître Innocent, Balobi, Yondokani Masolo, Nakati IDPS, merci à toi. Basalanza Minyoso, Basutina Gradimouya, journaliste Morboui, Basalanza Belé, Batakana pour l'ensemble de la Pona et donc, Basamingité quoi. Merci à vous. Si vous êtes là qui est une émission, commentaire la Bino Botia, Torotanga Yango, Toruyamba Yango, Naebi Sibino. Torozon a les sous-parole. Vous avez un commentaire, vous avez une question parce que Torozon a les sous-parole. Base Timini, Nemara. Merci à toi, Kelly Kelazola, tout le numéro Zouya, au revoir. C'est pas la TV et il y a un makambu ya sikali susu. Oh, ba chaîne ya France, ezana kati. Ba chaîne ya Congo, ezana kati. Ba chaîne ya Londres, ezana kati. On nous makambu ya politique ya sika. Oh, parti AA. Ezanakati. Au parti BB. Au CFAIO. Ezanakati. Il y a CP la TV.
bouquet comme quand bouquet boy au tina poche voyager dans ngokeno partout lingi na bouquet no c'est pas la TV mais ma biso n'ozo ma biso on a 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.